Je vous souhaite bonne fête de Noël. Meilleurs vœux pour l'année à venir 2023. Une année d'une importance particulière pour notre pays, la République démocratique du Congo. Les comédiens très fâchés contre Maman Olive Lembe. Salut à tous les beautés love et bienvenue aux nouveaux abonnés. Coucou, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Lelo toye kolobela, likambu yaba comédien. En tout cas, tout le monde a chaque bonne année, tout le monde a comment Maman Olive akabolaka, ba gratuité na ba comédien nyoso akabolelaka bango, vraiment ba biloko ya bonne année, ba joaka, ba gratification na bango, et pas ya Maman Olive Lembe. Et tolali tolamuki na bonne année à 2023. Maman Olive déjà ils allaient partir il y a le 23 décembre. Tout le monde a déjà ba vidéo et circulé na internet au ba congolais, ba comédien congolais au bazaka kota kana liste ya kozwa ba gratification et pas ya Maman Olive Lembe. Tout le monde a ka ndenge nini bazwa ka ba biloko na bango ya bonne année pona ko fêter nango. Tout le monde qui a année coulée, tout le monde qui bakaboula qui ngombe moko 3 personnes et bazwa ki ba carton ba Thompson, ba carton makayabu, ba carton ya soso, ba bida ba oil, tout le monde qui to yebi bisnyoso ndenge Maman Olive asungaka ba comédien na biso ya RDC. Alors subitement ka boye to lali to lamuki to ye komona Maman Olive a changé na ye méthode. Ndenge ezalaka que le 23 déjà ba comédien bazwaka lelo nous sommes les D to comme déjà les D to moni vidéo mon côté et circuler na internet oyo ba comédien bazui eloko et pas ya Maman Olive et to moni ba comédien ba komi ko sala ba émission ba komi ko sala ba vidéo na kolobake Maman Olive Lembe abwakisi bango ane oyo akipe bango te alobi akopesa bango eloko moko te ane oyo. Alors yango toye na analyse na biso na Irsil Botelo TV toza na quelques audio auto ko tiela bino bokoyoka comment ba congolais ba comédien congolais baza ko se plaindre comment bazo lela pona Maman Olive Lembe apesi bango biloko ya bonne année te. Moi je pense que ba comédien congolais ya mboka na biso bango moko bazobebisa ba opportunité na bango epa ya bato basungaka bango. Toutaki komona Maman Olive amemaki quelques comédiens na voyage au bauti kokende mais ezaki bitumba entre Belleville na Sila Bisalu po tomonaka Sila Bisalu nde azaki ko Belleville kandi nde azaki ko sala liste ya batu nini o mama ako voyager na bango. Mais subitement tomonaki voyage esalemaki tomoni ba photo tomoni ba prise kakalushipi bazu ba Aisha Okoko tomoni bazu mo batebele mais batikaki Belleville kandi et il y avait beaucoup de personnes au babandaki ko sala ba analyse na ndenge na bango batu bandaki ko condamner Belleville batu musu babandaki ko condamner Sila et batu musu bazalaki ko condamner Maman Olive Lembe et lelo tolali tolamuki tomoni ba news mususu ebimi tomoni ba vidéo et circulé tomoni ba makambu ebele elobami par rapport ya ba gratuité oyo bazwaka pona bonne année. Maman Olive azamutu. Maman Olive azamutu azapena ba charge. Bien sûr, Maman Olive azana mbongo ebele mais azapena ba charge. Ce qui Maman Olive a décidé que anewana apesa bino ba biloko te. Yango te eko kotinda bino boya ko se plaindre na TV, boya ko lela na TV lolenge boleli bongo en tout cas epesi malamu mingi te. Normalement, il faut bolela na gouvernement na biso. Boke na gouvernement ya Fati Beton so bozana posa ba gratuité boke na gouvernement ya Fati Beton boleli eke biso toza ba comédien comment tozu ba gratuité te tozu ba gratification na biso te tozu ba soso te tozu ba loso te ya ko fete. Maman Olive Lembe soki asala kango na motema malamu asala kango te pour notre pays
Mais asala ngo na motema malamu pour honorer les comédiens de notre pays. Asala kango na motema malamu pour aza mutu ya batu. Mama ya ba comédien. Tomona Mama Olive nenge asunga ka ba comédien kale zaka bongo te metomoni Mama Olive azwa mwa ilikanisi ya kosunga ba comédien. Po ba comédien pe bazo sala po makambu na ye pe kende liboso. Yango ye pe aza na ngambu na bango tomona ki Mama Top na émission. Mama Top aye na émission la kisi ba bijou o ya kilo. O ba sombele e pa mama ni mama. Tomona ki yango biso nyonso. Mena pona ba biloko abona ne o ezalo kwa ba soso, o ezalo kwa ba loso, o boko somba ngo bino moko. Boye na TV bo police pa caméra bo lobi contre Mama Olive Lembe. Mais bobo sani ke bo uchi ko kende kaka voyage pas même un mois depuis bozongi Kisasa. Bo uchi na voyage na Mama Olive Lembe, bozongi Kisasa pas même un mois. Mais comme bozu ba gratuité na bino te, bozu ba sosote, bozu ba biloko na bino ya bona nete, bo fâché contre Mama Olive bobo sani tout le bienfait o ya Mama Olive asala pour na bino. Lelo ba comédien muso ba comment on appelle opportunité que ne poto ke poto azongi. C'est grâce à Mama Olive Lembe. C'est grâce à Mama Olive Lembe. Pour na ba passeport o ya sala ki bino. Pour na ba visa o bozu na ba payer belé o bimina ye. Et yango comme ça là que comédien ta compte si passeport na ye, a compte lettre de demande à visa moi ba pi mela exacté. Pour voyager bien déjà. Bo bima na canal ya Mama Olive Lembe. Tout le monde na ngamba mabela. Na Bel Air TV, tout le monde na Bellevue TV. Mama Bellevue a kaboli biloko na batu na ye pas possible. Tout le monde baronel kosi bazaki wana kosi la bino vidéo wana na émission monsieur koya. Tout le monde baronel kosi bazaki wana baluna miezi. Bazalaki wana bazui biloko ya bona ne bazui basoso donc mutu nyoso oya travaillaka na Bellevue TV Bel Air azu biloko na ye ya bona ne. To moni bazaki na sengo to ba kabola biloko na bonga bona ne avec joie. Baza vraiment na esengo ya kabola biloko na bango. Mais zakate Mama Olive Lembe il faut amema ekulu sona tina suka. Boza déjà ba icône. Ba sila bisalu boza ba icône. Ba Mama Top boza ba icône. Ba Gabriel Bolembo boza ba icône. Sila bisalu lela ko kape ko sala lolenge Bellevue kandi ya sali. Asombi biloko na ye akaboli na batu na ye. Boza ki ko obligé te ya kozela ka Mama Olive pesa. So Mama Olive pesi wana nde bo sepeli. Bellevue akaboli biloko na groupe na ye asengi Mama Olive edite. Mais to moni ba soso bimi kuna. To moni biloko peza o bazui kuna uti na Mama Olive te e uti na ye moko. Lolenga mo pesi la biso la kokepe ko sala ngo. Asombi ba biloko na ye, ba soso na ye, ba carton loso, ba saki loso, ba carton huile. Akaboli na batu na ye. C'est ça. C'est ça l'amour. Ezakate Mama Olive nde comme ye apesa kabino mbana mbala. Ye pe kaka il faut akangisa su biloko a regrouper su mbongo na ye. Asomba biloko apesa bino. Non non. Eza bongo te. Tout le monde a travaillé selon ye. Mama Olive Lembe asali o eza par na ye. Ako mukolo. Azo kola. Lilo nzamba kolo baki azu molima Mama Olive te oloba biso so mama moko boboto ake kopema na kimia. Biso nyonso to kobimisa langage wana. Alors basila bisalo bokope ko zwa relève. Na groupe otali na groupe no SB ozana ba combien de personnes? Na groupe Libanda obenga ka combien de personnes? To moni na Bel Air Mama Bellevue bengi tous les bateaux ya bengaka. Ba Marie Jeanne Bolole bazalaki wana. Batu nyoso bengi be bakata couleur bazalaki wana. Bazaki wana bango nyoso pona kozwa biloko oyo Bellevue akabole libango. Alors soki bomoni Mama Olive aumeli apesa bino biloko te botali pe azape mutu. Mama Olive ana ba famille. Mama Olive ana bato ye alandelaka soin. Ana bato ye esengeli asunga. Ayebi eloni asalaka. To mona biso biloko Mama Olive akabola ezakade ba track ya biloko eyaka. Comédien moka kokozwa 3 sacs ya loso.
Comédien moka kozwa 3 cartons. Mais tant ba pesi bino te bozala ingraté. Bozala ingraté akoya ko pelisa ba caméra. En tout cas, eza comportement moko malamu te. Eza comportement malamu te. Maman Olive aza mama ya batu nyonso. Maman Olive apesaka tomonaka. Maman Olive asombaka biloko oyo elesaka ba comédien na ba famille na bango tomonaka. Mais tant que bozu occasion ya kozwa ngo te, il faut bozala na compréhension que aza mutu. Maman Olive azaki trop chargé. Auti ko mema bino na voyage asombe bino ba bijou minene. Alalisi bino na ba hôtel à bien. O bino moko na vie bokoka ko futa ngo te po fréquenter ngo. Mais maman Olive asali bino don wana. Abimina bino. Akoti bino na ba hôtel moka minene. Likona nga sombe bino ba bijou sombe bino ba pièce maputa. Mais bozo déclarer ka soso. Bozo déclarer ka loso. En tout cas, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Yaoyoka babiloka be Maman Olive là avant dinae allez ayoka ke ba comédien ba déclarer ba comédien ba lobi po ye asungi ba comédien te. Mais bobosa ni yango lo monga na mona na congolais. To bosa na ka bolama ba. Pwani bolama ba to bosa na kango. Bobosa ni bolamu nyonso o Olive Lemba sala. Lelo de boye. Po boya koloba ke asala ki mabe. Il fallait pas. Eza malamu te ba comédien. Eza malamu te. Eza malamu te boyo ki la Maman Olive mawa. Asali mingi. Na matanga tela mona tumuni tela mona ndenga kundami se glace Maman Olive. Tela mona kundami na honneur. Tela mona kundami kitoko. Maman Olive asali abimisi ba effort na nyoso. Ate bambongo na yanje. Pona mama tela mwana. Alelelo tu yasuka ko crucifier Maman Olive ango. Abimisa suba biloko abimisaka pona ba comédien bazala d'accord na ye. Wana penza bobimisi ki ingratité na bino pena boza pena ba ingrat. Boza ba ingrat. Epesi malamu te bozela Maman Olive Lembe azana mama ba surprise azana mama ya ba cas difficile asungaka ne bino bokasi ndenge apesi bino te le 31 abosani te ndenge leki le 23 le 24 le 25 le 26 le 27 le 28 le 29 le 30 le 31 leki Maman Olive abosani bino te asalaka déjà Maman Olive asala bino déjà o eleki kutu ba soso bozwaka. Alors ça bino déjà ouais les kinyoso bozwaka. Lela kaboli ba sosote mais em soupa bombeli bino ba enveloppe. Bobimana Maman Olive Lemba pesa bino ba enveloppe minene. Maman Olive kabela bino mbongo oza na à $500 te. Bo vivre très bien na mama ni mama. Ao sunga bino très bien. Alors botiko ya loba po bozu ba sosote et ça la soni. Tout le monde maman moka sala vidéo ba se ba soda. Asali vidéo ba pesi ba combien de secondes loso 3 ça combien loso. Est-ce que 3 ça combien loso? Yango bako bako boko la bana bango. Yango bako lia bango no sumukola ya les premiers. Mais tout le monde a bino ba comédien biloni Maman Olive va pesa bino to monaka. So boke kozo biloko pa Maman Olive to mona ande bozongaka. Bozongaka vraiment na biloko ebele. Bato musu baluela ngo na ba pick-up balue mutuka po azoka biloko o Maman Olive apesi pona mutu moko. Mais boye ba que chaque jour ezaka dimanche te. Maman Olive apesa bino bo sunga ete. Bo sunga ete. Bo yaka na ba analyse na bino. Mais apesa bino akanisa bino. Il faut rozara motema malamu ya rondima mutu. Babito ndima mutu na be fort o sala. To ya kati to pelisi ba caméra to bandi ko loba po apesi te kongola lingaka ba pesa kaye. Ba pesa ke so mukomo mutu apesi te bobosa ni nyoso abola mosela bino. Leleza ba comédien belo ba koma ko ba traitement au fele.
C'est grâce à Maman Olive. Ba comédie belé. Ba on s'est retrouvé là on a vu. Ba comédie belé ba comment hier grâce à Maman Olive. Ba comédie belé ba fongoli o ba boutique. O ba magasin, o ba salon ba ni grâce à Maman Olive. Maman Olive a pris position na ba comédien. En tout cas, tous appels na motema malamu ya kondimaka mutu. Tondimaka mutu. Mabe moko bebisaka bo ekundaka bolamu te. Elonga na remarquant na ba congolais mabele ka bolamu na ebele. Tolinga mingi bolamu elekaka mabe na ebele. Maman Olive a mutu ape na famille. Ape na famille, ana population esengeli ya sunga. Alors, so Maman Olive a kipe binote, sungi binote, boya opelisa ba kamere bele te boya oloba. Boza mikolo, boko komi sunga pe. Boza na ba groupe na bino, boza na ba boku misaka, boza ba chef, boku misaka, boza ba boss ba groupe. Bo sunga ba groupe na bino. Belfi ka da boss ya groupe na ye, to moni Belfi ndenga sungi groupe na ye. Akaboli biloko. Si la bisala za boss a danger mams batika oumela. Le linge mo pena si la bisala ko pe ko sala. Alors toluka ente, toluka ko kanga kanda te esika o esengela te mtaka nga kanda. Boji ba kanda botie. Mais bobosa ni ke o Maman Olive sala mutu moko ta ko sala ngo na famille na bino. Bobosa na ba famille na bino mutu moko te. Akoko yana ba biloko ebele akabola nde Maman Olive salaka. Franchement, Maman Olive a tellement déçu na comportement ya ba comédien. Comportement au bolakisi aza vraiment déçu pour na yango. Alors, ce qui vraiment eza solo, auto mona na internet, auto yoka na internet, bino de batu bo lobango. En tout cas, boke koseka Maman Olive pardon. Pour on sait jamais. Maman Olive azakani ba surprise, aibi que janvier zaka piaka. Aibi que janvier za pasi. Alors tout tika mabe. Tout tika oloba pona Maman Olive po azaka obligé ya kosunga binote. Azaka obligé pe yosunga batu mususu. Ceux qui bino ba comédien bo leli bongo ba veuve ba koloba nini. Ba orphelin ba koloba nini. En tout cas, on a bongo analyse nanga na yeki nango na Irsi Botelo TV concernant Makambuya Maman Olive pona ba comédien. En tout cas, bo excusez nga mukie, j'ai la grippe yango bo mona nazoloba ndenge o nazoloba naza vraiment na grippe ezo déranger nga makasi. Bienvenue aux nouveaux abonnés, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Coucou à tous les beauté love et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bisous, bisous, bisous. Bonne année, na bino nyonso esika bozali na kombo na Yesu. Bye.